La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mona mama Vikilu Samba Ntumba, mama oya boti Maria Ntumba. Likamo oyo nabandela ibandeli. Nabandela ibandeli ngape na zana rezo. Na leki na TikTok. Ngape na za TikTokers. Na leki boye na leki na moni c'était mon pasteur. Atie garçon moko soit disant nganga. Natali ti alobi to liboso na beti ekara. Nego kota susu na moni suko nganga abandi ko pesa référence ya ndako ya lupangu esikanga na kutameli. Ezana bato ebele o bakomeli biso, ezana bato ebele o babengi biso, bato bazomona ke affaire à Maria Ntumba esi esili ndenge babimisi Maria Ntumba affaire na ye esi esili. Alors botika na yebisa bino ke affaire Maria Ntumba nanu esili te. Maria Ntumba bimi aza na liberté provisoire. Alors nanu ba libéré ye vraiment te ke o ba libéré asa makambo o ya lingi te. Dossier à Maria Ntumba bazo continuer toujours kolandela yango. Dossier na ye eza à suivre, donc bazo landela yango, bazo lukabaye ba eloko yango ekenda kindenge nini ezala kindenge nini. Ye moko pe Maria Ntumba en tout cas azo landela dossier na ye, pourquoi? Parce que akoki kovanda kaka bongo te sans que ayeba mutu nini oyo afundi ye. Balobi ke gouvernement de fundaki eza mamba l'État bafundaki ye mais ezoye bana sensité tisiko. Alors après kobima ya Maria Ntumba famille na ye mutu na mutalobaki na ndenge na ye. Interview o mama na bango asali eza vraiment vidéo mulai naza sir na otiela bino. Na ozala mulai te, na ozala vraiment mingi te, nga moko lelo na oloba mingi te, na otiela bino toyoka ndenge mama ya Maria Ntumba alalaki pongi te, ayaki koloba pona bana na ye, tomonaki pe bandeko mususu o bazalaka na TikTok, ba TikToker na ba TikTokers, bango pe balobaki kaka na likambo yango. Alors na otiela bino vraiment maloba wana tokoyoka yango ti na suka. Na pesi mbote na bino bato bolandaka biso, en tout cas ndeko ozolanda ngai o ozwi volonté oyo vraiment ozwi likanisi ya kokota pona ko soutenir biso, nzamba lola pambola yo kaka ndenge okoti wana, en tout cas nzambe a pambola yo. Merci na soutien na yo, merci lolenge oyo ko soutenir Ursile Botelwa TV. Ndeko nanga atoloba kaka tango koti kobosana te, sala partage, donc partager biso, tindela bandeko batala, partager biso na Facebook, partager na WhatsApp, partager na Messenger, partager vraiment likambo yo. Toluka koyeba eloko nini penza oyo mama ya Maria lobi, est-ce que makambo ya ekoloba na réseaux sociaux ekosepeli esepeli si batuto esepeli si batute, est-ce que mama ya Maria Ntumba azalaki kaka obligé ya koleka na internet po aya koloba makambo o ye alobi, to ifale kaka atika na ye likambo ngo eleka kaka ndenge esi elekaki. Point d'interrogation. Donc tisiko tozoye bate pona ni famille Tumba bazoleka bazoloba pour mama social asalaki live. Mama social aza grande sœur ya Maria Ntumba, donc yana bango liboso nde babota bango 10, yana bango liboso o babota bango pena mwana liboso akufa kala kutukala wana mama social aza mokie. Mama social atikala lokola yaya po mwana liboso akufa ya zalaki mwana mibale yende atikala lokola yaya. Alors batebele bayaka kolobela ye, opesaka conseil te, olobelaka libota te, olobelaka mama te. Na sur vidéo mo na tiela ibino peka awa na Ursile Botelwa TV, na sur na kota ki yango lobi, boyoka ki mama social azolobela mama na ye, babande ko solola, mama pazolo ba makamna ndenge na ye nande mama social pazolo ba ebine boloba na lobela ka ete bozoyoka nazo pekisa ye me azoyoka te boyoka ki ndenge makambo wana eloba maki.
Pona bato bolekisa na bino temps ya koya kofingaka famille moko boye famille okutu famille en tout cas eza nango ndenge na bango ata lelo tofingi bango ata baochange na bango te. Mama Maria Ntumba nasi boyoki ye moko alobi ke aza tiktokese. Donc mama soki mama ye moko aza tiktokese siko boza sirka opekisa mwana sala boye te kosala boye te kosala boye te. Po mama ye moko alobi ke aza tiktokese. Po azalaka na TikTok, asalaka pe ba video na TikTok, mama pa azoluka visibilité na ndenge na ye. Normalement mama Maria azalaka na bar o ateka masanga. Azateke o aza na business moko o azoteka en ligne. Ana business te o azoteka en ligne, lokwa ba bilamba, lokwa ba parfum, lokwa ba sapatu, ba sac, non. Lelo tokoma amona na TikTok o bato baza na TikTok ebele eza beaucoup plus bato baoteka babiloko na bango na ligne mingi pena bato baosa ba promotion babiloko na bango so totali ba chi de business so totali ba Christelle business koto totali ba mabalizi ba élégance bato baza ebele na TikTok wana oyo bayebi valeur ya TikTok oyo bayepe koluka mbongo. Soki pe tolobi tozonga su na ye mo Maria Ntumba omona ke azoluka pe mbongo na TikTok na ye malgré bakotisaki buzoba oyo ekangisaki ye mais ayaki pena na TikTok na ye pe koluka mbongo. Mais lelo soki baye kolobela bango likamba kobimisa mama na réseaux sociaux bazosilika bazoloba mama social yaya Maria Ntumba sali live soki bato bakomo pese conseil na live bato ba pese conseil bibo bimisa mama na réseau. En tout cas, bobimisa mama ya bokote mama na makambo te baofinga. Soki muta lobi na likamba kokota mama na makambo te oyoka pe mama na bango pa répondre. Oyoka pe mama pa lobi. Msuku to oyoka fingi. Alors ça live mama zawana ya zoloba mama azoko intervenir. Eza pasi po eza ndenge na bango. Eza ndenge na bango. Papa na bango aleka na réseaux sociaux asambwa na ye babimisa ba video mablonyo se belebele. Mama na bango aleka na réseaux sociaux kutu ye moka abimisa libino kaza tiktokese. Donc ata to ye to vandi to lobito bando pesa ba conseil. Ata to ye to vandi to lobito lobela. Te ba ke eloko moko eko changer ezate. Po eza ndenge na bango. Lelo bat baye kolobo Maria Ntumba regleta pena kokota na famille aboye. To yebite. Oezaka na samu tema na ye toyebi te mais soki Maria Ntumba regletaka na famille na ye soki eza ya solo nde bato balobaka Maria Ntumba koma reglete po anya kota na famille aboye soki aregletaka aza na courage ya opekisa pe mama bango ayoki po Maria alikunza famille na bango Maria tombola famille na bango asunga famille na bango apesaka mwa ba 1 mwa ba dede po na famille na bango muto atombwami eza yeba ma social baye na sima. Donc c'est-à-dire que ba trouva normal nyonso o mama bango salaka. Mama bango lobi na ye mambebele mais à la partie moko o lobi o sepelisi batute mama mi bimisi ke ngape na ala na nga tiktokese ngape na TikTok. Siko tota la valeur o babengi mama muto babengi mama azaka muta pamba te. Muto babengi mama azaka pena mutu moko o senti pena lobi ete mama. Mama za muta respect. Yango moni to oyo lobela bango nyonso bobimisa mama na réseaux sociaux. O eleki mais bobimisa mama na réseaux sociaux. Mama na yo soki yo moko pesi valeur te mutalibanda pa yo pesa mama no valeur te. Bobimisa mama na réseaux sociaux. Bo indiquer mama soki bo indiquer mama nini ya koyi kosala. Boye bisa mama te boye te mama omoni biso to komi deya batu moto yebani boye bakambo ko sala te o boye ko sala te bobimisi mama na réseaux sociaux esili nango soki mama zaki na TikTok te melelo mama Maria finga mandenga finga mi boye te boye na mama na réseaux sociaux bopesi mama téléphone bofongoleli TikTok bosaleli compte na TikTok mama pa komo kota ba live mama pa komi eza kitoko te bozo valoriser mama na bino te même et pas ba mibali na bino même et pas mibali na bino o ba obenga mama wana bokilo azaka muta kilo
Bokilo aza mutu ya kilo. Bokilo aza mutu apamba pamba te. Bokilo aza mutu basesa ke baventir te. Bokilo aza mutu bazwaka ye kaka bongo bongo te. Bokilo aza mutu apete te. Okoti live, imagine mama koti live, azobeta lisolo azoseka koto pe mobala Maria ye atelier baker. Imagine. Koto pe mobala mama social ye atelier baker ata bino moko. Bo matisa mama na bino bo pesa mama na bino valeur. Po lelo mibali na bino babanga mama na bino esenga mama bino azala kilo. Sko mama o akotaka ne TikTok, mo mama bino sala ba video zo mela ba masanga esa kitoko te. Bo kilo ba mesana na yete comme mama biso de ba mesana mobali nanga mesana mama biso bongo kitoko te valeur ozala te. Moi kilo ya kibokilo wana e ozala te. Pourquoi? Parce que bino nyoso bokuta na TikTok kilo wana e ozala te. Alors bandeko nanga na tikela bino tozo sila na tikela bino comme ça bolanda maloba oh mama Maria Ntumba sali interview o asalaki mukolo ya mardi tangu Maria Ntumba abimaki. Donc avant Maria Ntumba bima mama na bango asalaki interview famille na ye mobimba tope famille ya TikTok mobimba bayaki ko sala interview pona kolobela likambo yango. Alors tolanda yango na bokebi nyonso ndeko kotimba liboso na Irsil Botelo ya TV ko hésitez à partager. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout à tolobara Facebook, TikTok, Messenger. Donc partagez biso partout si kanyo so au lien ko komela bandeko bayeba eloko nini oyo ezo leka. Alors ndeko ko s'abonner ko bosa na peut cliquer sur la cloche de notification. Cloche de notification ko sunga prochainement. Tango toroya na banalise na biso o tala yango mbala moko. Alors cliquez sur la cloche de notification pour osala directement notifier tango cliquez sur la cloche des notifications. Alors tolanda mama Maria Ntumba na bokebi nyonso ndeko nanga telanga commentaire bien et ozala malamu mingi tolanda monanga mama Vikilu Samba Ntumba mama oya boti Maria Ntumba likambo oyo nabandela bandeli ngape na zana réseau na lekes na TikTok ngape na za TikTokers na leki boye na leki na moni c'était pasteur atie garçon moko soit disant nganga na taliti alobi to liboso na beti kara ne bokota susu na moni suko nganga abandi ko pesa référence ya ndako ya lupangu esikanga na kutameli ngana obitie mwana mobali oyo esika ngai na boti bara nyonso esikanga na vandi na yenga na obi na bandi ko sala analyse na mwana mobali oyo apesi référence ya ndako ya ba Maria mais eza ndenge nini na balusi cerveau nanga na yeko beta ne ko résoudre ne ko mwana mobali oyo za certainement période moko ayaka komela masanga na terrasse ma social bo azarande muyibi ya ba moto ba aza postura après ça ta meli masanga kimaka na mbongo toye baye kolanda po muta yela biso komona ye komanda moko boye atangi komote muta yaka na ye siko toye kolanda komanda wana komanda na bitebo vana kimia na koluka ye komanda na lukieti akangie apesa bongo ndamu le reste akoya pesa lobi na nenga kimati lelo mais na comprendre te nenga kominganga tango yoko mona ye ko témoigner ne tango yoko mona ko témoigner nga visiter nga na bengi Maria ngabi Maria ozo yenga na lobi na bandi ko sala analyse na mwana mobali oyo apesi référence ya ndako ya ba Maria mais eza ndenge nini na balusi cerveau nanga na yeko beta ne ko résoudre ne ko mwana mobali oyo za certainement période moko ayaka komela masanga na terrasse ma social bo azarande muyibi ya ba moto e ba aza postura après ça ta meli masanga kimaka na mbongo toye baye kolanda po muta yela biso komona ye komanda moko boye atangi komote muta yaka na ye siko toye kolanda komanda wana komanda na bitebo vana kimia na koluka ye komanda na lukieti akangie apesa bongo ndamu le reste akoya pesa lobi na nenga kimati lelo mais na comprendre te nenga kominganga tango yoko mona ye ko témoigner ne tango yoko mona ko témoigner nga visiter nga na bengi Maria ngabi Maria ozoyeba te na meki ko telisa mo aye ko comprendre meki ko tuna nga biye ezaye ne Maria sikoyo tanga moni nganga zo pesa témoignage lokota oyo ko benda liwa na kati ya batu ayoko lobaki apesa ki shasha ndewe maki papa na ye Maria apesa ki kisa succès nde ngwana tango Maria moni koto kota Maria ndima na ye atanga ikomo surtout ya shasha asali longo susu live nga za ba preuve
ba life wana asalaki penda tangi chacha yenda bomaki papa na ye mais tant que tu ba vérité ka sanganga te aza muyibi postura nene ko bisa Maria bite photo si sa likambo tango si sa likambo lo bi vérité que garçon azanganga te azane muyibi aza postura ne omoni ekomeli ye makambu tilelo maman on a toqué les mois tous a été moi parce que télé zangunga Maria Tumba bakangela ki pona ni Maria Tumba eloko pe bakangeli ye to tikali ko yebate si ko batu bafunda ki ba monani te ba yebani te yango nazo senga na justice mboko oyo baye ko kanga mwana sali bakange vendredi samedi dimanche na ndenge lundi mardi mwana tikali ko sama na moto te motakanga ki mwana atikali ko mona na te motakangi mwana atikali ko mona na te ti ndenge nazolo basiko ya tout le monde qui présence ya papa Sango Israël Mutombo na palais de la justice présence les là qui pour la ligne présence na ye na yebite na ko mona kana réseau ba tindela ki invitation que quoi parce que bolobi oyeba ki tena la kangisi Maria boyebi pété na fundi mais ye ko sala nini na koyeba te ngana zaki libanda ye amataki ko bima na yende na ye ngana zaki ko na kinota la mwana na kati pona pese bloko olia na yoki ke Sango azalaki awa aye ko sala interview ke ye akangisi Maria te de oya sala interview na ye na simezela pe aki tina ndenge mwana ti lelo yo moya lelo na so motakangi mwana te balesi mwana esika salite esika masuba pendant le 4 jours, à Sali 4 nuits, 3 jours. À Sali 4 bakari vendredi, samedi, dimanche, lundi, le long mardi, 5 4 jours. 4 jours. Oh bakagi motakagi c'est comment ça se passe avec Maria Tumba, la TikTokeuse. Asaki na 4 ya kosala ndenge ni po ye ayeboya alobi ba na ibite basabi saki. Basabi c'est soit zo la bite maman ngana robi matin. Basabi c'est me plaignir azate basabi saki dès le premier jour. Oye Maria ye akosala te azaba bref nyonso denga zana lo valikamba kosa tenga na bien très bien asa mwana moso ka bibisi likambo so chete medaye a relation ba bref bandeko balandi nyonso bolandaka Irsil Bwetelo ya TV bandeko balandi nyonso o bolandaka biso naza si toyoki nga na bino parole oyo ya mama ya Maria Ntumba kande na yebisaki bino nga na yaka na nga na lisolo lukuta te ngai so na ye na lingaka na yela bino ba preuve nyonso boyoka bino moko na munoko na bino ezalaki nini elekaki ndenge nini likambo yango ekomaki ndenge nini alors naza si boyoki mama ya Maria Ntumba ndenge alobi ndenge asali analyse na ye ndenge asali interview na ye ndenge asali nyonso ya ye naza sir boyoki yango ndenge eleki alors conseil nini o kopesa na mama ya Maria Ntumba ndeko nanga pesa conseil na commenter wana loba liloba pona mama ya Maria Ntumba e ozala vraiment malamu mingi loba liloba pesa conseil e kozala malamu mingi balobi bo finga te pourtant bozo finga bango wana ezo sunga nango bango te bien sûr bazoyoka na bango pe conseil tato lobi ndenge ni bazoyoka na bango te mais bo continuer kaka ko conseiller bango ba yeba ndenga kozala e ozala malamu mingi lelo tomoni likambo ndenge leki tomoni Maria Ntumba tozozela toyeba suite fin likambo ngo ekozala nini pour le moment bazana no makambo ezana ngona likambo nanu esilite do makambo ezana no tozosambela toyeba suite fin ekozala ndenge nini mais famille na ye moko pe batika kopelisa moto po famille na ye moko pe bazopelisa moto na mambo yango donc botika kaka kopelisa moto na makambo yango eozala malamu mingi bandeko nanga abonnez-vous commentez likez partagez biso na Facebook partagez na WhatsApp partagez na Messenger partagez vraiment partout esika nyonso oyo lien oyo ekokomela bandeko ebele alors quand toyebisaka bino so les ambalano liboso tango zo s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche de notification et kosunga yo prochainement tango tokotaba analyse na biso ekokomelo esika nyonso okozala alors partagez na Facebook na WhatsApp na Messenger nzambalola ako pambola yo aimez vidéo et ozala malamu mingi pesa conseil tika moi commentaire moka bien commentaire à bio commentaire et vimba et ozala penza malamu mingi bisous na bayenyoso o balinga Irsil Bwetelo ya TV boza ebele lelo pena moya kotanga bakombo na bino ezate en tout cas bisous na bino nyonso esika bozali nzambalola amu na bino nzambe abatela bino baye o bolinga kanga ngai pena lingaka bino kaka lolenge bolinga kanga merci na batu nyonso o bo partager ba émission na biso merci na batu nyonso o bozaka
wana mpona kopesa biso conseil. Bisous, bye.